indépendance. Donc, pour l'indépendance, les gens qui ont tout le monde a une valeur. Alors, tant aussi que ba uti kuna ba ye ba komi armée ezalaki na maboko mindele uzomona armée ezana maboko mindele économie ezana na maboko mindele d'autres ba mundele azalaki na no mettre surtout asimbaki armée na la police pona nini parce que ayebaki ke esika ba koyi kozula makasi ko bundesela biso yango wana Mbutalo Lumumba tali alobi non bateau to ko kende na bango boete. Il fallait biso récupérer armée, to récupérer économie za na maboko na biso. Parce que c'est ça, le ko babengi indépendance ezalini. En fait, indépendance na sens na yango elobi nazo dépendre na yote. Bien que selon la loi complémentarité, dépendance ici la donc dépendance ici la carte. Mutu nyonso aza ko dépendre na ndeko na ye à travers kolandela eloko ezangi ye. Mais aza na autonomie na ye du point de vue ya komikamba. Donc okoki kokamba ngai te parce que naza na posa eloko moko epa na yo. Donc moto aza na autonomie na komikamba ndenge pe nation eza na autonomie na komikamba. Ndenge pe nation eza na autonomie na komikamba. Alors siko biso soki tozwaka indépendance toye tokomi awa Mbutalo Lumumba lakisi vision na ye parce que kuna ezalaki kaka Roi Baudouin akumisi Léopold II akumisi ba Belge na mai basalaki awa na Congo ndenge batongaki banzela tout ça Kasavu ba remercier bango. Or Roi Baudouin tango zo bakito saleli bino banzela saleli biso banzela te basalaki banzela pour l'intérêt ya Belgique. Donc nous sommes basalaki aweza la ba port ezala nini seulement pour l'intérêt ya Belgique. Alors ce que vous pour l'intérêt Belgique, tant que ça vous va remercier Bango. Nani Mbutalo Lumumba lobi, bon, ils ont malam, mais indépendance aujourd'hui on a passé. On dit que ça aujourd'hui on a passé parce que mon Dieu la kabeli biso a monté. Aujourd'hui on a des menaces, bon, to beta mi ba fimbu, to nyoko mi ba potana to kobosa na monté. Mais to sepeli que biso na bino, tout traité siko d'égal. Moni donc dominateur azala te dominé par azala li société. Biso auto kozala nango posa parce que abengi bango na même moment osomona abengi ba belge ba ami na même moment na discours na ye alobi amitié belgo congolaise donc osomona que bolingo wana azalaki nango mais a comprendre que sens ya indépendance que ba belge bazonga donc tozonga ndenge ezalaki avant 1482 to avant 1491 bazonga pa na bango to coopérer na bango bongo. Alors basali premier gouvernement oye moko Mbutalo Lumumba zwaki abimaki en tête amonaki ke non mundele falonga place wana ndenge wana alongoli Jean XVI ati nani Mobutu mona su colonel Mobutu ati chef d'état-major général nesika ya Jean XVI parce que yepe Mbutalo Lumumba bobo sanate kazalaki ministre de la défense. Premier ministre et puis ministre de la Défense. Ok. Mundele tango amoni eloko wana, amoni qu'avec Lumumba, vraiment, ba Congolais, tokokosa bango te, bakokoma vraiment indépendant. Nde ba écarté gouvernement wana. Amoni? Donc, totikali ko vivre indépendance, même na une seconde te. Ba menacer indépendance yango, ekufi na yango. Siko ba politicien, boyo ba kotaki. Dans le gouvernement, il y a Mbutalo Lumumba ba écarté yango. Ba politicien oyo ba kotaki. Est-ce que ba continuer qui lutte pour to arracher indépendance on ezala na biso na maboko? Non. Ba mitiki vale ya mindele. Hein? Donc ba mitiki ba marionnette mindele ba dirijaka parce que siko ba kolia ba frites, ba kolia mayonnaise, ba kolia jambon, ba kolia ba pâté de foie et puis bazako lelo bakolala na bandako ya Gombe Kalina bakolala na bandako ya Binza voilà groupe ya ba traître wana ba trahir peuple congolais. Alors peuple azalaki kozela indépendance ba mususu bazola kisi yango na ba mallette diplomatique to une indépendance
peuple oyo azali kozela indépendance bon ntango amoni ke badirigeant oyo bakoti na bibonga baza banoir alobi mindele bazalaki konyokola biso sikoyo lokola tozwi bandeko na biso ya bayindo bakomi na bibonga donc sikoyo tolingi tosepela na lipanda. Or indépendance ntina lelo eza nango te yango wana tozomona te eza koprofite kaka na bapoliticien boyo bazwa bibonga. Indépendance eprofitaka kaka na bango parce que eza nango te. Alors ezoprofite na bango tozoloba nini bokotala esika peuple avandaka botala esika mpe bapoliticien bavandaka bokompare kaka bagenre ya bandako na genre ya vie. Est-ce que population azali mpe considéré parce que soki population azali considéré bakocréer bamécanisme oyo kopermettre population et se retrouver parce que bomengo ya mabele oyo ezali exploité au jour le jour. Alors ndeko na biso lobola lo ilondo mpona kosilisa motuna mwa bino mwa yambo nde esika tokoloba sikoyo te Mzee Kabila ntango aye na meme likanisi wana te indépendance donc mort né torataki mwana liboso na 60 siko tobota mwana oyo tokosepela na ye bomoni babomi ye lisusu to baekarte ye toye kozwa susu deuxième mort né sikoyo lokola toza boye soki président de la république aleli alobi naza même pas na 7 personnes soki nazalaki ata na 15 elingi koloba sikoyo nini elingi koloba na bapoliticien sikoyo nga na kotelema wana bapoliticien bino bato bozolia bozomela mbongo ya mboka oyo est-ce que bozali na président de la république na likanisi ete oyo erataki na 60 parce que président aza komilela 7-15 donc elingi koloba te aza na likambo moko na kati na ye to posa moko na kati na ye me azangi bato bakokisa na ye posa wana soki lelo alobi aza na souci ya peuple congolais totali ke souci ya peuple congolais kokumbaka biso kaka na nini na tozwa indépendance wana mpo tojouir na bomengo ya mboka na biso sikoyo bapoliticien 7 to 15 na ebele bozali soki 50 000 politiciens comment 7 na 15 ezozanga alors sikoyo biso tolobi nde na bino lelo le 30 juin na peuple congolais bokoyebisa ye nini azela eloko nini epa na bino parce que azwa te indépendance na ye bino sikoyo bokoyebisa ye nini est-ce que bokoyebisa ye te ke peuple congolais debout telema tombola elongi oyo apuye biso na nsima mpo totonga congo na biso congo ekoma mpenza indépendant ndeko na ngai lobola lo elongi mbongo ya nzete grime eutaka mpe epa na bino grime wana eutaka epa na bino na ngai mpe nalingi nayeba soki mpenza indépendance ezwamaki bosi bolia ata 1 franc ya grime 1 franc kaka totya 5 franc te 1 franc ya grime si bolia yango Matano mingi bande ko balandi pendant 17 minutes bouti bongo kolanda message oyo papa Nkusu a pesi pona bayi ekolo kasi message yango ezo sala pasi nzokande tozwa lipanda te nzokande lipanda oyo bapesaki le 30 juin 1960 ezalaki morne donc lipanda yango emisalela kutu te oyo bamemelaki biso na malette ezalaki bongo donc parodie d'indépendance au fait tilelo tozalaka kaka coloniser mfumu sikoyo tosala ndenge nini mokolo wana na chaîne moko professeur d'université alobi ete papa Nkusu bozali kopesa kolancer un cri de désespoir epai ya bato sikoyo biso toyoki ndenge bolobi tozwa lipanda te mais sikoyo tokozwa yango ndenge nini mpe tosala boni ete tokoka kozwa lipanda matondo mingi bomoni ntango professeur alobaki biso ntango tolingi toyanola balobi na biso etikali kaka 3 minutes ntango ya kozongisela ye maloba ezalaki te na mwasi oyo akendaka kobota aboti mwana kufi na ye aboti mwana te soki bayebisi ete obotaka na yo mwana te me obotaka ebembe est-ce que bapesi ye désespoir nakobanza te ezali mpo bayebisa ye soki akanisaka ki azalaka na mwana
kenga si na boti mwana ayebaka te abota mwana te parce que abotaka ebembe mwana nakufa na ye bakunda ye. Alors soki alingi azala na mwana akota na eliki ya sikoyo ya sika te non ebongi navanda lisusu na molongani na nga mpo toluka mwana. Voilà eloko naza koloba yango oyo te soki ezalaki na yano la professeur bamoningani te il fallait peuple à comprendre kaza na indépendance te mais lelo bozosala distraction. Chaque 30 juin kobanda 60 chaque le 30 juin bana bakokende défilé boza koloba tosepeli bozolanda toza kosepela le 30 juin tozosepela mokolo indépendance nani akosaka